Mbote bandeko. Kombo nangai Kerticia Mabaya Utakimbi. Nazalaki mwasi ya Pasteur Théodore Ngoi. Ibuna wasenga. Sikoyo nazomona fi nangai komi na danger. Abalaki nga na mois d'avril na 2022 na komi na zemi na boti mwana. Pasteur Théodore Ngoi azo propose ngai que na apesa nga mbongo pour azwa mwana na nga o na boti na césarienne na 4 jours ya pamba. Alors namoni ke vi na ngai na danger. Nasengi na bino po edenga population. Nasengi na papa Félix Tshisekedi o edenga. Nasengi na mama Denise o edenga. Pour la zokokati Pasteur Théodore Ngoi